Mbote na balandi nyonso la personnalité TV eza humble servante na bino doli ya kambi kandi na yebisa bino la personnalité TV jamais borata boza toujours informé ba news mote que le cabino parce que humble servante na bino aza wana toujours pona ko la bino ba news lo na plateau na zanga mo côté na un artiste musicien bino bo sepela ba nzembo na ye o na opesa mbote bonjour à ces Milan. Bonjour Denis. Ok, santé ça bien parce que dans un singa kaka on se présenter na balagnon sur la personnalité TV ba AC Milan aza président orchestre nini AC Milan ayemba banzembo nini. Bon, AC Milan aza président il y a AC Milan musique déjà à la base. Toyemba banzembo belé toyemba ba l'autocoté, toyemba ba caresse moi, toyemba plénitude d'amour, toyemba zéro, le toyemba I love you. Voilà. Milan déjà s'est présenté beaucoup qui aimba l'autre côté aimba ba I love you aimba banzembe belé suko assez Milan balandina biso baninga vraiment ba yoka baninga mingi bazwa ba vivre réalité ba koyoka ta mo extrait à l'autre côté place basée CP ça bango et CP ça vraiment maman Doris Lema la personnalité fou na gaz oyoka vraiment ngonga moi mobalio assez Milan oyoka vraiment banzembo moi que vraiment azan inspiration vraiment ya bien. Solara takwa langwe masanga bipi jamais abosana tresse yanda kone buku ata komina mbango koleka fise jamais le kalibulu na ye eni na chou atresse ya motema nanga ata kwiti tombangu jamais na bosanango kitokwa boye soki bapesaki yango na mboloko me baliona bakoyi balingaki bakomo drage ye fourmi asote sucre atiki miel ake kozinga sheri nanga atako balobaka na bolingo moto alifeloni na chou botikanga na zika ye mama mosuni ashereleki ataba na ngulu nelengi nina na ngai ye voilà quoi. Ouais, voilà, bon, tu connais la sur la personnalité TV, na ici vraiment Gisèle Tatimer doublé, babi mon scène d'anniversaire, tu connais à London City, moté magique, oui na yebi vraiment le yembo spéciaux, na bosse assez Milan, na ina tout na susu, o s'inspiraka, wapi to somba ka banzembo yo to parce que nzembo na to landa ba nzembo za ki to ko makasi, na ba inspiration na zo wapi to ke na ka ba parolier so ba banzembo. Bon, tout travaillant comme Nivance avec complicité na ba parolier au cause d'inspiration bengi parolier pour développer tout comme peut parolier à cause d'un nzembu aye nango yo pozui au moni nzembu au bakispe au bakisa quoi voilà. Est-ce que déjà ne beaucoup coopérer na ba parolier wana ne beaucoup coopérer na ba on déjà comme là OK au sombi nzembo ale nzembo wana po qui déjà bimi quelque part bon au moni katiera ako capacité so yilo bogo bugani na kata ya combat eza makambe komaka donc et comment déjà au sombi nzembu ozo se préparer pour bimisango qui quelque part et bimi mais au tikino pour beti mususu donc comment comme là oza déjà victime alikamo on a conseil nyoko opesa ba parolier parce que ceux qui déjà te qui loko moko et pas mutu jamais ko opesa mutu mususu ko attend que yo déjà victime ko opesa ba conseil ni bon au moni sincérité ça rappelle-moi bien. Bon, à la base, faute n'a pas ça pas parolier, pas la biso artiste. So suis nzembu et qui boit un délément pour quelconque. Benga parolier, c'est que soit na osombate, soit patienter tina date telle. Osomo mabe comment que mais c'est pas quoi yoki nzembu. Oyoki nzembu, ozui nzembu, au promettre parolier que ou soit aussi parolier que au nous nangote. Vous savez, aux une nzembo bi que au nous nangote. Mais au monde par après parolier pas une nzembo wana, ya bi que assez alobaki a rebete nango souté. Atekele mutu musu ponzembo za ateka batekele lelo mission ngolobi. Tant nzembo sombi écoute na pe yo posant ya nzembo musu so classaki. O alina ki faut bimisango. Siko so et sali que au comme na poso yembango. Benga parolier bi c'est que na lingi na nzembo. Pour parler peut-être en juillet musana il faut le damer il faut foutre parler sur foutre la ndako il faut aller sabana il faut tank sabana tant en juillet nzembo tant yo bi que au sombango souté directement
il faut que luka côté musu mutako somba siko soki oyoki ay musu se tomber na maboka asemelo mona et comme peut ça passe yo po bimisa omoni faut ezaka côté mibale biso na bango pe donc côté na bango soki oteki côté mo boye côté ka so côté musuti côté na biso pe so sepeli na nzembu te garder logique na wana ozwaki ya ko sepela na ngote que au sali logo sepeli na ngote après obimisi yango wana des problèmes côté assez Milan na yo ki ke balobi ke obima na yo moko obima na orchestre ta mutu moko te siko nango alakisa ko yemba obanda yemba yo mona ndako na kita to ba vie moko quartier pe bazala na bango kana quartier orchestre talaka okenda na yemba mais oboyika otanga kombo na bango. Déjà baobi la musique se nourrit des autres donc en musique et se nourrit ça ka na musique mususu donc musique ngai ndako déjà ba favoriser d'ailleurs lancer la carrière musicale nanga tondo lingo yemba ba chorale ba nini donc okende et après par après donc otala pe ba vient na biso bando beta tant wa yoka yoka banzimbo wana pende motiver kisu ki osala carrière solo quoi voilà vieni bando yoka mingi oh vraiment motiver ki osala carrière solo po bo bando yemba na chorale c'est bando yemba musique gospel ya musique ba benga musique chrétien olongwe kuna sko vieni on motiver ki vraiment olongwa na gospel chrétien o ya vraiment la musique profane ngapena munanda osepa mingi to apna ba miketo Holanda ezaki loka ba vient na biso loka ba Luciana de Mingongo ba Luciana après ba père na biso pe moi na parler moi ba cassette ba Samangwa na pe ba John Poi omona ba John Poi liné na ngapena na landa mingi John Poi Samangwa na Luciana momuke. OK ba fan na Luciana pe bazolanda la personnalité TV bazawana ba kuro kata moi extrait ya ntembo ya Luciana ya John Poi pe ya Salmangwana osangisi on karapo ça la bien c'est ça ana personnalité TV ne ça nulle part ailleurs on ne change pas l'équipe qui gagne ingénieur Metitima na doli akambi bazala wana ka toujours pour na OCP Sabino neti Luciana ngai oyo na ye makambo ye soki nalobi nalobaka ye ngai oyo na ye makambo ye soki nalobi nalobaka mingi tango mwinde ezalaki te o inspiration ezalaki na cerveau te ekoti bokomi kouna sije ya lisolo ya lelo o azia mama ezalaka soki nalati nabimi ororo munya na miso ya bato bakumisanga soki napesi yanga nde mokongo bakomi komemanga na Angela Licho wana Luciana Samangwana siko kadi matela balingi kokunda ngai mobesu nazali nano kompema nano nakufi te o kadima mobala kabingai kado na bambanda nazali nano na mai na nzoto elenge oyoyo fote ya mbanda te o fote ya komelesa atekeli biso elamba ndenge moko bampangi ye komelesa ye kwalukaka na ye sembongo ye ngai na mbanda tokokani ye oyoyo mao tala Kinshasa mobimba balali ngai nazali se kotanga plafond na kana peo kadima mobala kabingai kado na baleki mbazalaki kobenga ya na nzela ya zando na sambwe voilà. Merci Naïf déjà RDC artiste kuna na London City à Sebeli dans mon souvent général John Kimbabu Naïf déjà aza déjà ko sepela motema MBC bazabakana tozo continuer car na AC Mila bozo yo kadia bankunga bo moni vraiment que balobi TV za radio te na personnalité TV TV za bilili les autres avec ça que naza pembeni ya moyembi parce que bozo sentir bankunga moko likolo babi jamais nulle part ailleurs toujours la personnalité TV tozo continuer car toujours dans AC Milan donc yembi banzembo bakulu tuna biso siko na génération na bino vraiment na génération na bino vraiment nanya on vraiment sentara vraiment que sera beti vraiment yo sentir que oui a beti vraiment le quoi solo oui que chance na ngai ezala que je suis vraiment dans un pays oyo nzamba doté biso na ba capacité pe na ba don ya makasi oui que ti lelo bango tout so ba beti na sepela na bango
beti osepela bango ataka moko to mibale mpona linga vraiment babone na biso balandaka biso na personnalité tv barate le moment te ngaka toujours place baza na ndako basepela siko problème eza que omoni banzembo na yembi o bata wana na koma ocomposer na nzembo te oyebi na ndo travaille mpe na baparolier te sikoyo na minute oyo nana bazero banzembo eza tellement ebele oyo na okanga ekoma siko na koma difficulté ya oluka kokanga mpe banzembo oyebima mikolo yemba ata moke yembelanga taka nasinga na commande na nga yembelanga na bafana Bafana nana Nepoka Samson aza la reine de Saba Nepoka nana wakomi Dalilae Nepoka nana yende Marie Magdala Bafana mon amour. Voilà. Ok, merci. Wana to komisko tozo continuer car na assez bilan to nito yeba obi ba nzembo nyonso ezalaka ya yo. Siko to nito yeba vraiment l'autre côté ezalaka ya nani. Ah, l'autre côté nzembo nangati. Yango tu n'es donc au moins I love you ebeto. Na bimisa no l'autre côté après I love you. Je me rose azo inga bimisa nzembo à l'autre côté sous saison kota sur le marché. Ce que tu nito yeba eza nani parce que yo bimisa ont déjà clip. Hier bando yemba déjà à une petit mois retard yo kenan liboso kenan na rapidité veut dire que yo le qui est la vitesse yo des minutes quoi yo. Non pas forcément au moins l'autre côté. L'autre côté nous déjà il y a 2 ans passés. Et ça banzembu oyo nazali zali nango na ina banzembu belé o nazali nango au moins yango na oloba na expliquer yo côté et uta hein ba tout peut-être ba oyo ba éviter au moins nga na notre travail liboso na Fiston Munanga aza parolier aza pe répéter na Congo na notre travail na Fiston Munanga déjà tant on a ça plénitude d'amour après plénitude d'amour nazaki na un peu na mambara du choix nando mona nzembu na ko bimisa te po banzembu tu endo se pelisa na bato bando na ba répétition nanga sikoyo esala que na aptekela nga nzembu mo boye nzembu to na bando sala nando répéter na kia na studio na bimisango na yo que mais pas grand pour te faire rigoler nzembu ngo coup circuit tant bimé kuna j'avais plus le choix na ko bimisango susuté ndé na obenga Fiston Munanga na epsi Fiston Munanga mais nzembu wana oyo tekelinga mais comment grand prêtre ayi mengo sundeni ayisinga te mutu nanga na ko expliquer yo tant okutana en fait ya grand maître ozo tanga vraiment tozo ngate ba grand maître ozo nani te na bi grand maître très grand prêtre ya grand prêtre donc ndeto okutana e Fiston Munanga episinga bi ya na pesaki faire rigoler grand prêtre faire rigoler banzembu mais tu as na pesa ke banzembu na eba pété ka obeta wana mais on a tekela ka ona na ebisi bon ça va lokwa ya betango déjà nga mona betango ezate ce que to sali ndenge nini nde ayo la sanga bola ayebisi nga bité sa compensation ayo pesanga l'autre côté comprendre l'autre côté ça compassion nzembo ya coup sur que faire gola embaki ya zongisi lieu l'autre côté net contre valeur OK ni na zo l'autre côté to na zo l'autre côté na sali l'autre côté na fandi siango kuna na pali na sisa kiango dia na fandi nangango comprendre na fandi sango pe na eba na ngapete et o comme asko ba choix pour nzembo robimisa to fandi to komo calculer to misa nzembo nini nde ba tumuso ba bité ba nzembo su ezaza ya bien mais to banana na oyo pe to banana l'autre côté après to yana ba nzembo susu nde na zo l'autre côté na o chon sur le marché na tal l'autre côté sur le marché ça qui na décembre 2018 l'autre en 2019, en décembre 2018, depuis déjà on a l'autorité sur le marché. Au monde. Donc voilà. Au moins les gens comprennent qu'il y a en 2016. L'autorité en 2016. Avant même sa plénitude d'amour. Nous sommes dans l'autre côté. Maintenant on a TV en 2018 en décembre. Au monde. Voilà. Fan bye bye l'autre côté ça on nzembo ya assez bilan. On peut na ba clip wana donc yende mukolo nzembo wana. Mututu ngabeta ngo société po za nga quoi ngabeta on a minute akota abomba ngo kaka yepe basa eka contre valeur ya que soit na bango parolier pe senze mo mususu veut dire que za bongo te wana ba charge na ngata wana ba charge na ngata ngabeti nzemu ngabateli ngasha na pesha na ju na TV voilà tozo continuer toujours na Milan boni masolo ya I love you parce que auto lancé single asika I love you na marché ezotambola ndenge. Oh ouais, super bien. Et ça, il y a encore un mois, tu as compté déjà 2 semaines depuis Bimi. Ça va déjà. Donc, quand on a
Voilà, on ne force pas, donc tout doucement, tu vas avancer, quoi. On ne force pas pour te éviter à bino mikolo beaucoup contre ba nganga makasi beaucoup contre ba maison makasi pour bandimu na bino yo kona parce que ba bi Teresa li bende vraiment makasi vraiment pour na obeta musique indi mama makasi Kinshasa yo sentir vraiment que yo koti bord na yo koti pependa. Bon, problème est ça, tu as un libre arbitrage. Nous avons besoin de la biso, badumsu ba kinde pas nzemba nzuwa kinde pas Satan. Quand on peut to zaper na mukina na ndé to vivre quotidiennement. Badumsu somona kwa zo mbongo fois qu'il pas Satan pour agresser peu aime soit prière naï. Voilà. Il ngolo ba pété ki bat au cas baza ba kinde pas Satan ndé ba récissa malgré DT Fabrice Lombialo bara assez foka ko solo là. Bon, ngai pinda conception na linga ngote. Donc, tu as un libre arbitrage, mais toutefois, Makamutu est allé. Donc, tu es à côté, mais à la base, catholique, donc on a une famille chrétienne. Donc, voilà. À Saint-Dimine, il y a deux chemins où tu as chrétien. C'est que avant de me mon qui est ma bonne délito que nous avons tiré. Bon. Il faut sambela. On dit que sambela c'est ngaka que so lingo sa ilikamo il faut sambela. Chrétien tout soit la mouille na tongo à sambela ka. Avant là à sambela ka. Il y a one droit il y a droit quoi donc. C'est obligatoire. Nous mona. Ingo baka ate so ki nina bimiselo on faut na sambela te. Nga fonctionner bon côté. Ata avant tout ça une émission na prière. Parce que na monde na minoto tambola bon pour avoir le bon bima sur les marchés bato bakinda bambete ke bazali bato bala na ba cimetière pe bazali bato ba sacrifier basi na bona bana bon pe bazali c'est que yo umona ngo papa masolo beta makate oza monde no yebi yango e makambo masolo to ndima ngo te hein to ndima makambo masolo te to ndima te ngani na kata monde ngo ndeka na uto yebisao pour na uzwa mbongo bato nsuba kendaka côté mon boy bat musupe mona kana prière azwinaye ozomona ngolo ba ce n'est pas forcément ce que nous il faut que à côté wana non to pesa Satan va valer makasi bekwani même pas quoi. Assez mila boy ne pesa Satan va valer rebelle assez mila batuyon so bazolanda la personnalité TV ba olinga ba yoka vraiment I love you ba yoka vraiment qui so vraiment I love you na banda ku biska bazolanda biso partout dans le monde. Nzambaza se moko na mokili kiti moko ya bokondi motema moko bolingo moko fungola motema nango tala bukwa bolingo nangana koma kombo na yo mon bébé mokolo mbandako ya ko visiter akuta motemesi mbakanga foto na yo na porta motema na ngai simanga loboko tokende bolingo na ngai yo na pesio motema na ngai simbanga makasi tina kimobange simbanga makasi to kende ya avenir ezana numo lili nzela bolingo etonda mabaku kolemba te kotelemisa ngazo kina kwei Oh, nulle part ailleurs, toujours dans la personnalité TV. Le jeune papa, lui, na Brésil, qu'on a déjà ça là parce qu'à love you, déjà, Kangi Masolo, na moni, mon vieil nanga balobi, mon konza Italie, na kata Paris, yo Waterloo Djonga. Aux hommes, déjà né assez mila, azo palo la babi, benga parce que yo na ebi yo de Amasolano, aux arakare. Assez mila, ce que l'on bagitoko, I love you. So, mutaza pour ça aux wango, wapi. Kotika na abetika na asemi abetika I love you na YouTube et bima donc il y a toute plateforme à téléchargement donc bazango donc ils a donc abetika asemi là na côté to ozala au mona et bima aux en facilité au téléchargement. Assez mila bato no so balandi biso ba olinga bazwa contact na yo ba mo baso non parce que ma musique za ma bébé ba musu balinga ba dédicace ba musu balinga un peu ba yo quand zo yemba ba ko pesa ba conseil ba koko ça ma bébé be yo mo ebinde osala bango ba to ba contacter nga déjà na Instagram na cha AC Milan Vince Love après donc na page nanga Facebook AC Milan Vince Love YouTube chaîne nanga AC Milan Vince Love WhatsApp is 0 plus 243 81 78 90 326 plus 243 81 78 90 326 voilà. Merci
merci à ces Mila parce que aux gens qui t'en ont disposé qui pour nous regrouper ça biso vraiment espace pour tout un bon parce que vous avez une occupation mais aux gens qui vraiment temps au disposé pour biso tous voyons na émission na biso à travers la personnalité TV to peso merci vraiment. Merci personnalité TV quoi donc chaîne na makasi. OK à ces Mila soza moi bambote place au bâtiment sur balandi biso bambote ça la ka bien ça bâtiment na tous les 5 continents et ça moi bien couper ça va. Na pesika batu tout balinga AC Milan Vince Love donc mutu na bino au travers na bino yo na pesi bino mutu mbote Basile Yoka bino tout na pesi bino mbote quoi. OK merci na balandi sur balanda qui la personnalité TV bon moni vraiment émission ezaki kitoko makasi parce que AC Milan à la kisibino va en casa chanteur hein aza chanteur ayembi banzembo na ye ayembi nzamba nzembo ya handicap la merveille bon moni va ba fan bo sentir que aza na talent katine ba o nyonso baza pour ça soutenir AC Milan artiste musicien na bino a pesi numéro na wana bobenga vraiment massivement quand na yebisa bino bo s'abonner pe massivement na la personnalité TV de lia kambia zawana ni pété namoni lisusu kuna na Paris ya Thérèse Dembo babi grand propre mambo tebe na lingi bino mingi Hercule banvoa to babi na London City kuna balati te babomba bakazaka na bonga mike parce que Hercule banvoa tazo les cas tout le monde na prochain numéro bye.